On a le baneza bisoté. Vasco Mounibi, Baseri Vasco. Ava yiba mbongo kwa ki ma papa pervé. Baseri ya za orchestre, ti ya longo orchestre ya mona reboa. Atika lo mona mwana batute. Reboa la belle papa pervé. Ye Vasco atika lo mona na mona batute. Ye ba buzo ba wana lo bana voice wana avion ngo. Reboa longo na album. Asolola na nani. Reboa longo na album. Vasco longo na album ni foto na reboa zali. Pour revoir à tout la featuring n'a pas perdu, je t'informe. Sur le ligne n'a pas sa titre, on a fait ça, mais on fait ça, non, t'es pas ici, ça va plus pour ça. On a vu Vasco m'a bien la longue. Na yebi kutu makamnete ki muyibi eleki na yebi kutatata longo te muyibi. Pesa makamna bango mo retalika ka bango. Déjà sika. Siko to yo lingi siko olo bani ke ba papa pe bani baza bien, moi je t'informe que baza bien. Ah, moi je t'informe que très bon son nom. Oh. Yo ke ina konta ya inof bito kota siko oza mega kota siko omona ke baza bien bazana ba bato bota la biso to mona omona ke inof bi alongoli ba imaginer te inof bi on va pas rebo le pas après le kei et pas c'est bon. OK. Ah bande oba bolingo wana ko misiko vie privée ya batu to lo bango te. Vous comprenez? On est comme vie privée. Mais ça va Gaulois ne va créer mon amour. Non, Gaulois n'est pas Gaulois a un problème. Bon, parce que ça Gaulois. Eh, tu pengas les calabasco cause à sous Gaulois na kilelo. On dit baba makambo baba basco ba osala o. Yaba biloko moko boye oyo. Na pesa redi ba dit nani comment on appelle ça? Édité. Tu bambalo. Et puis il vient tu bambalo. Allez sous l'orchestre wana te. Moyo ke na pesa bêtise. So bengiye bosola na bosola pepele bosola makambo kitoko. OK, nous na ba bêtise ka bandolo ba ke non. Artiste asala ka boatonga ka bazon sa robité. Ayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise. Mais avec divin, ba invitation en bois. Netika ka basali mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, on va faire tilata mabe. Maison qui vient à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison qui vient. Badingamboka boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Solo. Chaud. C'est l'heure de show. Tu repères Sabino show. Nessenga. Faut te Sabino show. Ah, émission Sabino bonheur. Mingi yango plaisir show. Oui ça là. Vos informations dans le show. Vos omba. Biso bon pega na 4 émissions. Tu es bien plus de souka mingi na lo. Eh, lo na moto na biso to pelisara. Tu es bien ni to bumango. Merci na Armel Oboza na sima caméra. Pourquoi pas? Na Berlin na mentu na mete c'est à repos la c'est à beba ngeba na peso ba mbote belé encore une fois merci na général manager pour Vispim grand prêtre Mayamoto Maya tout moi Mayamoto Maya tout moi Mayamoto Maya tout moi motema ya maman Timba na peso ba mbote belé pourquoi pas na Manzuzi na Bruxelles na peso mbote encore une fois merci na Janita Munaza ngamogote nazana awachi basu yene to sa ne ko animation le do show to kabule la bino show na basani pe na mutazolia show na dans le calme c'est comme ça ouais bonjour à toi mon cordon classique c'est mon commencé de la price balobi mon bala mwindu cordon lingara show donc voilà et puis bonjour na tonton Clovis film par ya maman Doris et puis bonjour na ba sokinga bando pesa ba mbote te na oka mabe bandeko nanga nyonso ba Gaulois ba gladiateur et puis bonjour na beau frère nanga depuis Paris en tout cas je vous salue affectueusement tonton Jean-Paul Mobali ya grande sœur nanga Patricia Chibasu Mutuale Jean-Paul Mutuale tapeselinga pena Valère apeselinga ya nanga Valère ba kisasa futi mbongo nyonso ba sisi azongi ya na wana o na lobana on tapesele pena mbongo ba kisasa futi ba tout pepele bazongi pena en tout cas Jean-Paul Mutuale, beau-frère. Merci pour la action et puis merci pour l'invitation. Bagolo, vous avez un programme? Si, Bagolo, tu as un programme déjà fin septembre. On m'a ramené sur PPL aux États-Unis.
fin septembre aux États-Unis, tourner à partir aux États-Unis, tozongi boye Côte d'Ivoire. Tozonga kutante de partir aux États-Unis, maman Côte d'Ivoire, to kitu na concert le 25 novembre. Ba mo là to aussi ça là tozongi aux États-Unis, to kiti lisusu to pese lisusu na Abidjan. Après wana to tikalika aux États-Unis, to zala fin septembre tozala déjà aux États-Unis, après États-Unis to kiti le 25 novembre na Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire tozongi suka Abidjan. To beti concert les tozongi aux États-Unis. Il y a concert à États-Unis, séjour dans les États-Unis comme ça, bon, ça m'a ici, et puis, félicitations à Papa Hervé, parce que, on a la ligne à on a vu que Cordo a la ligne à c'est-à-dire, bah, il va c'est-à-dire, bah, il va la bango Papa Hervé, bah, bon. De Vasco Salamou, il y a Ibine Mbongo, comment là, yo. Mais papa va zara na mbongo ebele papa va zo continuer ba clip en tout cas papa va zo même maintenant orchestre mo bima États-Unis ngane na bisi papa na keno États-Unis te ngame ba na Paris ya pamba comme ça soki ba zongi ndelo yeba ndenda ki eta Paris États-Unis na koka ngote c'est chaud. OK, alors on tout on a tout informé na ba Gaulois ba Gauloisie, c'est comme ça. Voilà. Bon s'abonner activement na chaîne Nabino Congo et c'est officiel télévision. Parce que Nene Papa Hervé beta na Mwanda. Le 9. Biso to accompagner Papa Hervé na ba activité na nyonso. Voilà. Nene Papa Hervé beta na Mwanda, on serait là. Tozala wana. Soki Papa Hervé beta na Abidjan, du fait que bino boza ko s'abonner, ozo sunga pe biso, biso ko bandose la bino musala, to pe sa rabino d'information comme il faut. Soki Papa Hervé beta na Abidjan. Voilà. Congo est Zalana Papa Hervé na Abidjan. États-Unis ndenga na boy, ngala lobi na okoka balé. Soki to na 5 ans, 100 ans plutôt. Que Papa Hervé beta na Londres. Donc là Papa Hervé na Londres. Et ko accompagner Papa Hervé na Congo si na Londres. Donc si ko pour biso to koma bongo. Il faut qu'on a mona ba bongo. Ba Gaulois. Si ko nazana ndeko moko ye pena komela kinga na Facebook. Awa, oyebi biso ba Gaulois neto za rebelle nga na yebisi Erdison. Ebele na mnorote ba s'abonner. Problème na ngandi yango na bisinga bi awa komitungisa te to s'abonner to style sa makambo ya sel wana eza kolokwa ya biso na bite. C'est eza ya biso tout. C'est-à-dire ba spiritas, ba Gaulois, ba villageois, ba nani mais nga problème na ngeza rasiko to la kisa bango ke ba bana na makambo etali peuple. Donc villageois, spiritas, bazanga spana. Et boso ba tango lo ba spiritas ba s'abonner belé. Te bolé ka ba Gaulois te. Non non, yebso bolé ka ba Gaulois te. Ba Gaulois ba s'abonner belé. Nabi o mona yomo ni concert na ba diva. So ba zake be ba za belé. Nabi ya eloko fele kutu bokotite bokimi ya biso kutu beta barbecue elen to sisi concert na biso toke kuna dimanche le 30 beta barbecue elen to futa $20 toi doter $20 mais tala peuple et bon bino ba tshebino makambo ya fele na bandal bokoki okota te papa Gauloisie aza partout et puis to za plein ba ya wana ba ya rapidement to ya na sujet mais bon s'abonner ba ya s'abonner nous surtout ya papa Hervé déjà to banala bino na assurer yo mo peno yebsango bi awa osimbaki kisini. Déjà, tu as bino na Mwanda. Voilà. C'est-à-dire quoi? Le 9, vous allez voir. Comment c'est voilà. Le juge Deis, Nebo mon abiso boye. Voilà. Na Mwanda. Pour nous accompagner, toujours car Papa Hervé, mais na cadre à Congo et c'est officiel plus télévision. Voilà. Rapidement, ba Gaulois. Pas un problème. Nani Vasco Mabiala. Abomeli bolibala ezabino sikona loba neza bisote Vasco muyibi ba série Vasco ava yiba mbongo po akima Papa Hervé ba série ya za orchestre ti ya longo orchestre ya mona reboa atika lo mona mwana batute rebo ye la belle Papa Hervé ye Vasco atika lo mona na mona batute ye ba buzoba wana oloba na voice wana avion ngo rebo longo na album asolola na nani rebo longo na album Vasco longo na album ni photo na rebo azali. Pour voir à coup tu n'as fait featuring na Papa Hervé je t'informe. So lingi na pesa titre na pesa mais na pesa non te po ici ça ba tout pour ça. Pas la na binani. Vasco Mabiala longo na. Na yebi kutu makamnete ki muyibi eleki na yebi kutata longo te muyibi. Ayibi mbongo orchestre Papa Baninga, Papa Baninga. Mais c'est quoi muyibi na labinga papa la ngai ya so ko yiba l'état. Akoyiba buzoba te ya mbongo orchestre bana ba ba. To yibi na biso l'état. Eza lango normal la suka lango tozongisa.
Oh, tous na suka la moto zone c'est belé ba yiba l'état lelo ba kolia ba ko meraka. Banzele na bango ba kitoko. Mieux voto yiba ta l'état ke toyo yiba bana ba tuloka ba rize ba gola bazana ba ole la ba ma kaus ba bled. Ba zo zela makam na bango ba ya ko beta musique na bango. Lobi na tongo yo yiba ba mbonga bat. Mo yibien papa voler libumundunda. Alo yesiko na bazeno mo bo bando sa lokobo ma couple bana ya mona bat. Malade, Rebo a supprimé toutes les photos et innocent. Baza bien, moi je t'informe que Rebo na mobile ni baza bien. Ah, il faut même plus là na lobi na yo. On a eu monsieur que baza bien. Et babani et votre apaisement. Et vos apaisements. Et votre. Tout ça. Ah. Cordon, yo zala mobile. Vous en bon terme. Moi, ok, na TikTok, na Instagram, place au publier, ou l'accent mon kilké, papa moi. Aussi pour la photo de news. Oh, mais c'est ma comme na bango mo retalika ka bango. Déjà sika. Siko to sa yo lingi siko olo bani ke papa papa mani baza bien, moi je t'informe que baza bien. Ah, moi je t'informe que Rebo sous son nom. Oh. Yo ke ina konta ya inos bito kota siko oza mega kota siko omona ke baza bien baza na ba bato bota la biso to mona omona ke inos bi alongoli ba imaginer te inos bi aza ba imaginer na ba na pas Rebo aller pas après na kei et pas innocent c'est bon. OK merci. Ah Vasco tali bumundu na vieux yo makamu nyoso yo moni yo lo bali boso TV za na ka bêtise alors que so na ba voice otina alors que tangu mwana bato akoti la belle affaire yo zalate o yibi ba mbongo na aussi so kei o yibi eta makambo pa ya papa Hervé na ngo ya na compte ya Rebo na compte ya Rebo na si bat baotala quand il y a Rebo yango yo photo ya innocent ata moko teza le soute oh non te kaya ye contaminé c'est beau ça ni ah bande o ba bolingo wana ko misiko vie privée ya batu tolo bango te ozo comprendre wana ko mi vie privée mais ça ba golo ne ba créer mangambo non golo ndeti yebisanga golo aza problème bon parce que ça golo ti to benga na kala Vasco ko za su golo na kilelo omoni baba makambo ba Vasco ba osala o yaba biloko moko boye oyo na pesa redi ba edi nani comment on appelle ça édité tu bambalo et puis il fait tu bambalo ane sous orchestre wana te mo yo ke na pesa bêtise so bengiye bo sola na bo sola pepele bo sola makambo kitoko akeno na ba bêtise ka bandolo ba keno artiste asala ka boatonga ka bazon sa te en solo pemba olobana au côté ya mabe artiste olobana au côté du bon côté ya artiste olobana yo ozo comprendre wana mutatama omoni ka kende no ndeni akenda no ndeni to yo bengi akeno pepele très intelligent le monsieur baba tuloka ba Vasco wana déjà mtu mobo ya buzoba yo mwana mutanzi mobi ma clip libu mwana munene wana abomba na ngote bino bat bosenga ya bima bongo soki yo ye ko senga na bêtise awake ko bima na mutu moya mbongo eza yo mto tindinga olobi na nga likambo tout comme penga na ko sani na ko boya na nga tout comme nga pe na ko boya na nga na bi bon yo tinda nga na buzoba menga na sala buzoba na oti ya sala buzoba ali mwana munene wana ya salite nga mobaya bono lingote pe lokuta ba beti ko ya nanzela na ngami bala bonga ya boyo ne bo ha ba génération moko aya na te aya na ngata génération moko yo ebike ba génération tout génération moko yo ngoto ko lo bale neti ni pona makambo ememi bango na mabe te menga na si otekeza kutu pona makambo papa Hervé za kutu po Vasco atinaki soki te problème o za papa Hervé te mais problème liste bimaki ba sai banani liste bimito ko sitika reba bana revo yo yo ça Vasco nabi atanga ikomo mundunda na muyibi na tiozo tangila ngaye na ero na kene wapi yebisanga Vasco na ero na kena Vasco père zana nga bien ko sai na ero yo pe na yo tangila nga sai nga na ozila ba clip papa Hervé sila
nga na ozela tourner pena ya États-Unis ke zongi Côte d'Ivoire makamyo so pepele Comment c'est autant awa nde yo lobaka awa na plateau na nga kombo ya mutu mususu wana ya artiste wana ekotanga mate nemo awa sai te nga la picture comme yo do na plateau na montant pour mom na pexé père toyebi olinga nani te mais nani olinga ete olinga makamneleka ate donc ndenge moko awa pe na plateau na biso so mutaye na bêtise na kombo papa Hervé nga pe na boya yera na yo na yamba oui na plateau na nga mutu so ye na biso ba na kombo papa Hervé na boya te ba leader oyo ba osala musique parce que biso to pesa information na kombo ba Ferré voilà kombo ba Fali voilà ba kombo ya ba Weranson ba président JB ba Koffi Olomide soki mutaye na ba bêtise na ba kombo na bango automatiquement photo pekisa bango voilà en vrai dit to lien na sima ba kombo na bango parce que to passer ba information na ba kombo na bango c'est là toujours en réalité faut ba respecter bango non linga bêtise te na ba kombo ba toana ko bato pe o bazaka ba démaniere pour ne pas que o linga ka mutu boete ndenge toloba non linga plus o rectifier déjà te zela rectifier za nini o linga ka yete oza le roi Bernabi ezongisanga na nesika na za na pe ba to hôtel la biso na yebi mamu na loba so kwa coordinga ne fisque une ministre na beto sala coordination moni bato batala biso oza bureau na oza ne ba papa bomona ke na OGFREM akei na OCC akoti na bureau na ye oza bureau na oza place nga pe na zo akwanga na c'est-à-dire quoi soki na bureau na nga awa komono etanga maka créer la biso ba nuit créer la biso ba problème to nga to koma na ba l'état pour na respect ya yo na ya nga osane soneti ba ovandi boy komono betem kete a otongi mutu moko boy vous comprendre ki otongi mutu et indi pena décision o rosala po eloko wana ezonga tizalani Nabi boy tena yo répondre ngai décision oyo tosala peut-être ndenge Armel azawana olalo la muki boy po otanga kombo Armel yo tanga na ndenga mabeti kasi yango na lobi awa pe kombo ya saisa yetanga mate awa pe kombo saisa toboyi c'est normal po ekende na bêtise toboyi na biso te kombo saisa yetanga mate saisa yetanga a koti ba na bêtise te kasi yango na lobi te pe mokili ndenge yetanga ka mwana bature bolelo so ku mais na question on a tuna ki répondre ngata te faire bimisanga na makambo wana yo mbilo boyebi makambo na ndeni bosala bon Armel na biboy Armel omu na biboy so mutu mo elo pena lo inge otanga no komone na ndenga mabeti emsu mutu avande pembeni na o atani komone na ndenga fote zela na répondre le loko moko indi solution pour mama bongo so omoni lelo to satana ke to kozala na mokili mobimba neta la biso boto zela mutu moto sepela na makamyo so to sala misu bo sepela misu bo ndima biso te alors biso to yo sa musala o moni o sepela na ngati tompu o moni o sepela na nga oki soki omoni go ngati c'est bon so moni ke kombo na yo zo créer ba problème c'est bon donc carrément ça passe à côté tu passes de l'autre côté peut-être période bo pas moni ka ke tamsu bo comment zo mobali na bo na ba bêtise pour tamsa mona ka ke ba taba vidéo tourna na vie ba sala ni ba supprimer pour la vie na bango comme on dit maman a se déconnecter na compte Instagram ba songi ba ki mais biso toza awa pour na utala bango ba artiste to lo bani to lira na komba faire tiko wana ni ba beba ni bolingo na bango to lira na komba fali tout comme pe to lira na komba innocent to lira na komba rebo mais to moni rebo ba a se déconnecter ya lo royaume de Zabo o se exemple na ngate na compte sa papa aussi vraiment photo papa ka pamba boy ngaite ngako changa vulete pa bon siko ba kokoma na point lelo ndeko na bona point baza ba problème te baza bien baza ba problème te baza ba problème te baza bien mokili na bango basala couple wana mama na couple kitoko alengi makam tout pepele donc bata na problème moko te espace na bango na bango na makam nyonso ya pepele côté na bango muteza pepele lelo ndeko lo ba na Vasco lero pe na Vasco lisusu moyibi ndo yiba mbongo afero kenda nango totikela yo moni mbongo yo lia
liatilia na famille non sepela mais tikande lokuta na kombo faire pour faire ayara loba maramote ni faire ni orchestre faire ni bureau ya faire mo loba maramna yo loko moni ko sili olingo ko maloko kizengi moko mo tambola na orchestre mo mikemi to ko mo yero tonga na batu mo be ba registra kao wane talira yo biso ero tona tanote tona tawo no père ana ba clip au tourner père ana ba tourner na ina ba mbore bele nde bo kilibanga ki keno to linga bo bimisela biso calendrier bimi awati basu na ina pesi calendrier makambo etali pape en donc yo pena Vasco ero tona tina note yo tangu yo yaka ti yo kendaka mwana bato kutaka iti azaka te do bien ti yo botala ti ye kutaka bote ye tikaka bote yo lo ba ketango re boye moyibi yezo mona moyibi na la kwa bima na orchestre na pa yiba mbongo na moyibi na soni yango akenda yo kada lo nini moyibi deja ndeko moyibi ezali lokuta muto aza lokuta ye wana ozala moyibi ye wana ozala ndoki bana ye obota na vina ye boza bandoki ye akozala entouré na miyibi po ye moko moyibi ye moko lokuta ye bisanga tango yibi mbonga muningo kenango ye bisanga ya malamu ni yo zelo lo baye oyaka lo ba mabe po mokilesa ni eyoka yo aza mutu balokuta pardon tant que gola kende oko yo senga nga pardon ndeti ngai bwe cordon ngai so senga nga pardon na olimbi some na obosa na ti na yebi deja koza mutu mabe deja ngai na yo deja bano so simba te na yebi deja ke mutu yo fo mutu kenda na ngati ndika tsaka bo okay na limbisi na ngai yo par rapport à image pour ngala na problème noté so na choma kamna na mutema error akamna ngebele kangama tedi fona chomu pandi na sandeni yake ni magamna inga pena tika magamna nga uzo comprendre na choka mupani na yini na ngayo te na choma pandi ndenge mo papa ba chempani so olukata mso abi matana dynastie azo lukata babwaka ye abana olukata espace papa ba zone sesko amone loko sala te bilobela ka bilobela ba registre OK sko tango bimi po yu mona ba tokuta to tika iti tango ye na la bela papa be yo salati yebisanga tolo bandetini walo kuta. OK, rapidement nous citons déjà à la fin de cette émission. Je sais pas ma dédicace rapide parce que sur ma dédicace on a passé DG Polo babi DG mongo ya maiyele ya DG Polo on a fait sauver donc vous allez affectueusement et puis pourquoi pas tonton Guila tonton Guila Mavakala l'ami du boss et pourquoi pas aussi à tonton Théo Mbozolo de Paris. Je vous salue affectueusement, je salue Eddie Stone de Eddie Weston de Paris et le Camerounais, je vous salue affectueusement et puis la Lobarango ici c'est Gaulois si gladiateur so toyoki kama beto roya parce que toyeli au propre tika kombo ya fere vanda la makamna yo tika yepa vanda na makamna ye tabotanga ka kombo ya fere tena makambo tali makamna bino ampiaka ya zarana te ya suna tampiaka te asuna tante ke mokile banda oyebise koto kuna etonda yete koto ana tawana te donc faire pena na minto bota pena ye wana kolo makambu bato magique ça récupérer ki makambu makambu tout pepele donc merci na bagolo gladiateur tout bobenga nga partout les amis bino na pesi bino mbote na nga bino mingi et beaucoup je veux toujours qu'on s'abonner et puis na page Facebook na nga c'est toujours Awachibasu TikTok na nga Awachibasu Instagram Awachibasu donc numéro net on piate babi diama babomba raet. Déjà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci na batu tout balinganga pour balinganga ba rebelle. Trop. Yo le roi nga tenga batu balinganga tikala koto. Yo tikala. Nga tikala koto pa pervé. So batakuna balinganga ndeni. Apena ndena bo naza conscience ke batu balinganga shooter. Bayinanga. Ye mola ala wa ana conscience. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci na batu tout balinganga. Malgré avoir déclaré que batu su balinganga teme, ngana yebi ke batu bele balinganga yenda linga batu te. Donc batu tout batu tout. C'est le fait qu'on appelle ça bambote bele dans pote maya. Maya moto. Mbote ne ngo. Naiso na mona ki ba commentaire na TikTok na leli mabe. Wana prêtre. Na evisio. Ko prêtre a commenté photo. Na zo evisio. Taka ya lokana bandi bwe. Papa ba beniya. Yande mona maya. Est-ce que vous là la commentaire à la sous vidéo. On se retrouve prochainement. Merci à tout balina biso. Ciao. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divin, invitation en bois.
Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bonne invitation en carton. N'a pas follow Lango. Jardin d'Éden. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.